Bonjour, bonsoir. Tindika Tindika télévision, Molobeli ya Fachi, Papi Kamwasi. Tangu na lobaka faute kozala ya nani elakisi ke faute pene kozala ya nani. Donc jugement dernier ekozala. Chers internautes, boye imalamu na émission lelo. Bolimbisa mikolo non ça sous forme de live na téléphone. Et c'est parce que vu l'importance de l'actualité, la vitesse nango, le temps va filmer, va monter, va diffuser et vous avez retard. Il y a un autre bêta bino direct pour vous en information peu direct. Au batala qui émission ça qui na butu dans le bakinini qui est normalement consultation ici là qui hier mardi bandeko ya FCC malgré mokonzi mboka Fachi Beton apesa ki bango invitation ndenga apesa ki bato nyonso bato alamuka moni ba Bemba bayaki ba Moïse Katumbi bayaki ba Denis Esanga et tout bango pe bandimaki koya. Ce qui s'est passé les années lelo Basololina Peter Kazadi ba confirmer que bakoya. Peter Kazadi a annoncé yango bango balinga kite. Peter Kazadi a annoncé banga baya na kuzu. Chers internautes, voilà le problème. Oazolo bedali tindika tindika donc molobeli ya grand prêtre Fachi Beton. Cri wana faute kozala ya nani daki déjà interpellation. Est-ce que nous boye baki teke donc jugement ekozala. Mais mukolo asuka verdict ekokweya. Bango balingaki baya na kuzu. Peter Kazadi a anticipé alobi yango na radio ki batu ya FCC bandimi baza koya. Tango bayoki yango ipanzani, à mon avis autorité morale abengisi bango banani bazo kende kuna dale kama menace bras de fer et inda kama be. Je crois bazu ba menace ou quoi je ne sais pas. Ba koti ba réunion balobi ke bakoya les sous-soutés. Batuno se bazo ya kuna bazo ya caméra ezali ba journaliste radio télé tout ça presse écrite bazali mais bango ba souhaita ki baya na kunda lopin na batuare na kunda mbela ebimi pour makambo ya consultation dans makambo te ki bato ya kubata mabo non boya en bonne de forme ndenge bato baza koya bango baki na plan na bango balinga ki baya sans ki bato bayeba baya na kunda baya na batuare ya kobatama. Maintenant ba juste certainement menace ba changer ba lobby ba koya les sous-soutés na consultation. Chef de l'État, on parle de la nation. Le chef n'est pas encore là. À la cité de Loya, il n'est pas côté réunion Dardar. Na ba conseiller principaux, na quelques collaborateurs à chef de l'État. Au moment où je vous parle, il lance l'émission. Ba côté réunion Dardar. Avant chef de l'État a quitté na parler de la nation. Mais bamusu so bali ko benga na bango na nenga kuzu ke anga na koya na kaka. Alors faut kozala ya nani lelo kaka lelo communication mo ko pesama ce qui chef de l'État asilisi ko yamba batu ya suka o yazo yamba communication mo ya présidence ezali prévu contenu nango to éviter jusque là vous allez patient vous allez informer vous yeba contenu ya communication ya présidence
Chers internautes, message nangaki partager na bino yango wana parce que ba fausse information ils a payé belé moto na moto ba ndenge na ye mais boye ba que le chef de l'État ne va plus reculer. Train est démarré Katanoa afungoli nzela oyo etikali mvula nde elingi ebeta. Bandeko ya FCC pona bango lokola déjà ba reverser banga baya na pokwa na ndenge ya kuzu lokola ba reverser baba royal lisusu te pona bango ba décider c'est mieux ba qu'il y ait un dialogue que ba na consultation. Mais na ibisi bino vérité. Dialogue pour le respect à l'accord. Mokonza mboka loba ki yango déjà que l'accord et simbi na mboka te. Li solo ya kunda le pain et simbi te na Congo ba bénéficier na rien 2 ans yango. Gouvernement ya Pamba. C'est que je crois 7 mois pour gouvernement ebima. Baki na dialogue pour basuka wapi. Congolais azali sous na besoin ya temps et ils ont perdu ni on a pour intérêt personnel. Mokonza mboka azali déterminé. Botala lokola ministre ya finance. Dossier ya Miba. Mbongo ya yete. Mbongo ya l'État congolais te. Banque moko privé et accepté va financer Miba pour production de la makasi. Certainement intérêt Isali, mais Miba déjà ça a 20 000 carats. Donc depuis qu'on a annoncé qu'il 20 000 carats, Tissiko certainement va sa production parce qu'avec les moyens de bord, Miba va continuer à produire diamant. Chers internautes. Mais ministre de moi signé kaka pour mon quota. Na banque Miba a bon matériel, matos adéquat pour la production ya solo Kasai et respirer. Lokola azamutu ya FCC mais avoka ngamato inamisu. Regardez. Maintenant dialogue yani sous Luka na chef de l'État. Béton na onga na yebi a décidé déjà. Pour marquer les pas sur place et vous avez échec makasi, il y a lutte, il y a Tshisekedi, il y a lutte, il y a UDPS. Béton a décidé déjà autrement. Ils ont blagué Makamozo et Sabino. L'élo communication est allé. Après clôture, communication moko dali importante et ko bimela kuna na président de la République et tokozela jusqu'à ce que le chef de l'État a koloba pour la seconde fois ba décision nini yé azui pour na Congo après avoir koyoka moko na moko na moko na moko na consultation ou salami. Moto na moto apesi point de vue na ye ba piste de solution pour la sortie ya crise. Pour le parlement bobanga na binoti moko nza moko décision ekokwea na yango kuna bobanga te. Et puis cohabitation oyo FCC do senga bolo ko esimbi te na coalition tozonga na cohabitation parce que biso ki majorité na parlement to sima makambo so biso moko. On a donc bandoto moko baza ko lota baza na idée te. Bandoto bazo lota bozana idée na ngote. Le chef va décider autrement likolo et kokoya te. Boye bisanga nani a souhaitaki
divorce ote. Chef de l'État a invité bino na pays du peuple. Jour à prestation de serment ya ba juge. Boyeti. RTNC en direct monde entier ba total. Ba benyango sabotage. Sikoyo bomoni mokonza mboka ne nani. Boyebisa ngai na mokonza mboka na FCC nani akofuka mela nani. Doser la décision en chef de l'État. Et où me la terre? Et où me la terre? Tokoye basikoyo ndenge nini bale eza ko betama. Parce que mokonza mboka ça c'est qui makamuna ye bandakala. Ba décision ya makasi ezali. Bino ne bozo mona na oda la perdre na makambo. Naza convaincu. Imaginez IDPS na opposition. Babangisi mutu parce que tout le langage na bango kuna ba se préparer hein. Ba ba ki ba conséquences ko zala Italie bango hein. Ah bon? Conséquences ya nini? IDPS bangi ba conséquences té na opposition. Balité Banana Maréchal Mobutu Tilelo. Maintenant UDPS au pouvoir dans les affaires ont intimidé Bango. Non, c'est l'homme qui a peur. Bobanga est le côté. Dans la confiance à chef de l'État, dans la confiance au peuple congolais qui a toujours souhaité cette divorce FCC cash. Na FCC bino dossier à Papa Tito yango wana kamte salami. Bobi ka avocat ya Midaske bakangie. Soki ye moko akendeki nde boyoki ke lelo yepe azalaki déjà na cache. Heureusement, c'est comme si sixième sens na esalaki grand bungalo. Amideska bungi ba récupérer avocat umukwata. Maintenant avocat na ye ado sibir déjà eloko ya rataki lobi. Yango bomoni déjà Yemoko Joski Kambukuta atimbeli ke danger zali. Pour y la maman na créateur a créé sikoyo apika ka piaka alinga kufa kaka. Lelo mokonzi ya mboka aza koyamba ba parti politique entre autres IDPS, pour appeler ici le chef de l'État, FCC, tout la musique Isaka, Baki Minin. Faut que ça aille nani, tant que le chef de l'État a décidé, ou bien la décision finale. Boya ko le laté, hein? Boya ko le laté. Mokonza mboka sali consultation dans le bien national. Ils ont pour mboka. Bino molingi ba consultation privée. Ba consultation personnelle. Pour un individu moko. Bozo Congo en otage. Et ko simbati. Tant on a essayé leki. Cher internaute, m'ta ko sabinote. Dosé là. Na pourquoi communication il y a présidence de la République et que ça la nini et puis ceux qui va clôturer les lots je crois et que les cas une semaine té chef de l'État il faut à l'OPA parce que baza invité na réunion à SADC à cause de la réunion à SADC certainement faut ça m'a commandé déjà bien avant donc très bientôt le chef de l'État va décider
à s'adresser à la population. Bozala, calme. Voilà, donc dans la vidéo, on s'est à vitesse. C'est juste pour tout ça information. Donc, nous avons parlé de la nation. Kakasiko. Béton, Azakunate. Bato Zelaye, Aya. Ayamba, Oya Koyamba. Mais bato so FCC ba boya na bango na kuzu, ba boya na bango. Merci na bino tout botali na benga ta bato benga ba faux direct. Ya tindika. C'est juste pour nous l'axabino ce qui se passe déjà, mais la ville est tranquille. Ba caméra tout, ba projecteur tout a braqué na pas de la nation. Tout Zelalo jour ya clôture. On a qui repoussé pour na bato FCC. Malheureusement, il a changé de décision. Je crois, décision outil quelque part. Donc on a couru dans l'idéologie, il y a Ndio Kiongozi, oui chef. C'est Bandima qui, oui chef. Mais bah oh, il y a un changement. Bah oh, c'est pas moi ndenge Masuwa. Il y a un Kotanamai. Balingi baya ko participer jour à clôture. Total tilobi na tongo bokoyeba banani bandima ki ko oser ko participer et puis communication ya présidence et ko zala nini avant tongo etana. Alors ba fidèle tindika vous dire information et outi na papi ka moi Simolobeli ya grand prêtre boyoki déjà. Donc ayez vos apaisements. Calme ezali na kata Kinshasa na osione na otambola na otalatala eloko pezati na l'équipe côté à siège à PPRD na moni bazana forme net matanga eza on dit beaucoup kuna déjà mutu matanga eza ambiance ezate bataka boye bon c'est ça parler un peu de rappel à location si le ba siège té ya ba momo faut mona ba ba bulu kaka ya fou. Total, Tosuka wapi. Vous avez la confiance à Fatih. Vous avez le côté. Hermo. Merci.